Bonjour, 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 bonjour encore à tous qui sont chers et meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Pasteur Boni, Ozomona na lisusu Ozoyo Kanate, Tozali na biso, Zamba za kobatela biso, Tozali, makolo ekatanite, mutu eza likolo ya kingo, toza pe kopema, toza kotambola na mituka na nzela ya leta oyo Nzambe asali. Voilà pourquoi toza kokumisa ye, toza kokumisa Nzambe mpona mbula ya sika oyo mingi bamoni te, malgré ke bazalaki na misolo, malgré ke bazalaki na makasi ya koleka oyo peut-être bamonaki bazalaki na bolembu, mais pema na bomoi eleki nyonso maimanso toza komona oyo esombamaka na misolo oyo esalami na banzete oyo Nzambe akela. Na ngai kaka nasala mwa mbote mwa video ya mokuse naloba mwa maloba mibale to misato na oyo nyonso oyo asepelaka komona biso na ba oyo basepelaka komona biso te. Tozali otomoka benga lobi pasteur nazomona yo susu te boye na boye Nzambe alakisi ngai. Nzambe akoma na ye moninga na biso. Soko ovandi na oke na place ya batongi, oke na place ya bato oyo baza peut-être kopasser temps na bango, parce que nga namonaka na vie ça sert à rien de passer son temps à passer donc à chercher à koyeba makambo bato mosusu baza nango, ou bien komema mikumba ya bato mosusu nde kozwa mutu pasi ya bato mosusu. Parce que nga monene naza wana vie namonaka ke oyo yanga moko eza déjà ebele, donc fo nazala distrait te. Alors moto amalonga na se ya moi ya Nzambe awa alandaka makambo ya bato te, alekisaka tante kayoka ke nini wana eleki kuna ye ale nini ye alati nini, parce que yo moko ndenge oza wana il faut zala moto oyo oyebi quand même kozala donc na souci ya vie na yo. Donc dans la journée nous avons 24 heures, na 24 heures à journée il faut koyeba malamu ke na tango oza kozwa peut-être donc soki 10 heures du temps ya journée na oyo na kobeta masolo ya bato na kozala kirie na nani alobi nani alobi nani alobi. Sur le plan politique c'est différent, na makambo so ba détail musu tomonaka na vie. Sur le plan politique oui, mais na makambo kaka ya boye en tout cas mutu normal akozala na tante yango zomona mboka na biso neti Congo ndenge eza wana eza mboka moko ya bakolo bakoma neti bana mike. Bon bana mike pe bakoma neti bakolo bato bazaka sute ozomona ke mutu boye aza ko raisonner normalement ndenge ezalaka na tango baboti na biso. Mboka ekufa kokufa na ndenge bazoyiba te bazoya kobeta basolo ke mboka ekufa. Mais ce qui fait une nation c'est tout un peuple. La force d'une nation c'est un peuple. Mais ce que moni mboka peuple aza susu ko exister te toza sous na identité mon côté. L'identité c'est la façon de réfléchir qui doit être commune. L'identité c'est la façon de s'aimer, de se respecter et aussi de sentir que nous avons un patrimoine commun à défendre. Tozaye koya tozolo bana batu batu musuku tu bayinaka biso le bakomi ko bazobenga yo aigle visionnaire. Non, moi je n'aime pas ba titre wana nyoso parce que aigle ezali Nzambe. Aigle ezali Nzambe. Et puis tozaye ko souhaiter te ke oya longa oya bebisa oya zwa te. Tozaka na mboka be moko. Mboka ba mimango na masekite, mboka mimango na sentimate. Exactement parce que bobeti maboko, parce que bosepeli na oyo, parce que le pays doit avoir des piliers en mboka. Donc d'abord les institutions doivent fonctionner normalement. Et na ba institution wana to mona mingi séparation à pouvoir, ba principe à Montesquieu wana tozai koloba chaque jour na ba vidéo. Nous avons passé presque des années en train de parler. Tout là que ça va tout que mboka izakandengeni, état de droit izandengeni. Pour na mboka neza na ba hôpital, eza na ba système bancaire, eza na biloko nyonso, et voir même la CENI qui est une institution d'arbitrage. Eza parmi ya ba thermomètre ya nini ya démocratie. Et nous parlons de cela dans toute objectivité. Vous allez l'autre subjectivité avec des gens qui volent ma voix et tout ça parce que ça nous avantage aujourd'hui. Mais il faut tout changer ma base, ma principe. L'objectivité, c'est d'aller kolongola kombo ya mutu. Otie base, au lobby que loko il faut tambola boy. C'est ni za la kandengeni.
Donc ezali seni, ezali ba juge, ezali nde lakisaka ba mboka arbitrage nde lakisaka bato ndenge bazali kosala makambo. Impartialité ba principe ya ndenge wana. Mais est-ce que nous avions ça congolais aza na temps vraiment ya koloba ke o nga naza muluba parce que naza muluba c'est notre victoire. Victoire ya baluba. Victoire les jours bangala pe bakozwa. Victoire ya bangala. Mais quelle est cette nation qui doit fonctionner comme ça? Quelle est cette nation qui doit fonctionner comme ça? Et qui perd, qui gagne. Parce que biso bayike bato musu bazozela to limwa. Atanga na limwa yo kozwa eloko ni. Bientôt wa. Hein? Ozo batwazelaka yo ke yo wa mabeye la yo boye na boye ndaku na eza na ba problème ben on aurait tout vu hein. Nous sommes là moto asalelaka nzambe ataye aza na crise ezaka neti bana Israël bazaki na désert balobi ke basandale na bango ezali kosize te crise na ngai ekokana na yo te oyo ozosouete nga soki nzambe azongiseli yango yo okende liboma. Nous les choses que nous traversons des fois au monde qui naza na désert mais nazo melamai na désert mais nazo zwa misolo nazo tambusa mutuka na banzela minene modèle baboye te bamusu baloba boye te batu musu baloba boye mbo banzela o eza même pas nzela moko principal eza banzela na kati ya ba avenue na kati ya ba quartier. Mais c'est vaste, c'est propre, c'est donc il y a tout, ba kilométrage nango eza polele, ozomona ndenge batie. Donc un pays doit fonctionner avec des hommes. Toza banyamate, toza batu vipe za mukuse yo ke litambola jour okufa. Nde kotambusa mutuka. Ozolia na bosoto, ozolala na bosoto, ozotambusa mutuka na bosoto, ozotambusa même papi parce que otambusa pe mutuka na banzela te. Alors bato, il faut ba vanda bayoka. Moto soko za la sagesse te Bible lobi luka sagesse. Tango moto abwani aza koloba yoka ye malamu. Yoka ye malamu parce que des fois nous avons pris que le temps perdu pour rien pour nous expliquer bateau yo balingi ko yoka te. Un pays doit se bâtir sur ba principe. Dans toute objectivité. Bolingi fraude eko kanga lizita bino moko bo kwela lizita wana. Bolingi magui eko kanga bino lizita kaka bino moko bo komona magui wana eko balukela bino lobi. Les magouilles na banini ba fraude wana yango biso to bungela kate. Appelez ça IDPS ou quoi, mais nous avons cru à un combat. Nous avons cru à un combat à un moment donné. Et nos parents ont cru à un combat. Les loba komi ko finga bazo finga ba papa Etienne Tshisekedi que nous nous regardions comme des dieux. Hein? Les ba prison ba papa na ba sali tout ça ba vie na bango ba difficulté ba passer, c'est pour atterrir na ba pays à ba élection à ba modèle à modèle. Même si on avait besoin à moi na mboka. Parce que Félix comme il est là, même si donc on pouvait peut-être tout le cas que non, Félix a la présidence à Mboka. Mais dans le modèle, vous ne savez même pas organiser des élections. Des élections quand il n'y a pas de. Et quelle est maintenant la jurisprudence Yabana? Lobby, pour que la bana est l'oconi. Parce que ce sont des exercices pédagogiques. Et là, on a surtout ça, la loyo, et autres tracés là, on a que ma génération qui a lobby. Batambo la peine à roler parce que les lots oyo vont soutenir hold up électoral oyo vont soutenir ba désordre ba chaos sur monio. Mais mandat au que sili est-ce que quel genre d'élection on aura demain? Parce que vous allez peut-être féliciter et à la moutoumoussous quel genre d'élection on aura demain? Parce que les hommes passent, les institutions restent. Par institution même si ni on ezali donc sub institution donc ezali une institution qui fonctionne donc dans une saison quelconque. Donc, ce qui n'est pas Babiloko wana avec des choses, quand on parlait ici, on dit les cas du malin, on les connaît tous. Naba Serge Chibango, Bakoko Sabiso, Naba EAC, Bazala Bakota, Félix Wana, toutes ces choses-là que nous disons. Félix ici vient vraiment à diriger Mbokawana. Bato Mayele Bazali, Bato Ebi Mukanda Bazali, Bato Azomi respecté Bazali, Bato Baïli quand même que non, Loko et comment Makaboye, Loko et Kindakaboye, ba convention, ba traité, Babanini, ba déclaration, il y a droit de l'homme, tout ça. Nous devons chercher, Yakoye Bakemboka et Tongamana modèle. Tout ça là, on est Bamboka nous sur mais, pas si mingi. Nous ne sommes pas là-bas. Olia Goluka Koyeba Kenda Koya passer les autres qui n'endengeni. Yena moi si naïba zo potana. Et tout ça boina boy. Boluka boy banet naïf si moutoumon a le bique. Pleurez pour vos enfants, femmes de Jérusalem.
Pleurez pour vous et pour vos enfants. Nous sommes là. Nous sommes là. La vie, ce n'est pas... Donc, Massano, la vie n'a pas de brillant. La vie n'a pas de brillant. La vie, c'est ce qu'on donne. Donc, au loni na mabele, au buki yango. Soko za kolona moyibi, okobuka moyibi. Soko za kolona lokuta, okobuka lokuta. Soko zo lona nini likunya, parce que la jalousie aussi règne trop. Nous, les gens nous jalousent et les gens oublient que biso ba frio pe toza kozala nango na vie. Ozo souhaiter que nga mabe la ngai me. Nga na yibaka motote. Nenga na zabo na yibika musala na zinda munangai na yibi comment s'organiser na vie. Yo vandi wana oza koluka na akweya ere moto nyonso oyo kotelema na ye nzambe nde atelemisaka ye nzambe nde mokaboli soko zonge pa nzambe te okende kosenga nzambe akweyisa moto yebake moto wana okweya te ata mopepe biti mipepe mosusu eyaka na vi ya bato mpona kolamusa biso mpona kopesa biso vi ya losambo eyaka mpona koluka donc tozongela nzambe donc le vent Dieu aime ça. Nzete mpona makasi ekweya fo mopepe beta alors nzete ekawukaka te makasi ekweya me nzete eza kaka nzete eza kaka donc c'est un peu moi donc nini ya mokuse boye nakanisi mwa mikolo eza koya tokozongela bavideo na biso officiel oyo soki toza na temps parce que le temps en tout cas na bamisala bahoraire toza vraiment donc na mwa difficulté pe makasi ya kozala kaka koya koloba na peuple moko boye qui est divisé pour rien, un peuple qui s'identifie dans les Boulouba, un peuple qui s'identifie dans des partis politiques inexistentiels, donc qui ne sont pas existantes, et donc des partis politiques qui sont, comment dire, sans structure, sans vision nationale, sans nationalisme, donc tout le monde va chasser car la position et qui distribue des positions, qui achètent des consciences. C'est vraiment, ils n'ont pas si. On a vu des gens qui parlent pour leur pays dans le monde. Tout le monde dit débat à Batou, tout le monde dit Batou Azaroulinga Bamboka na Bango, mais ce n'est pas le clientélisme que nous voyons au Congo. Là où tout est acheté, tout est vraiment, je ne sais pas. Et les gens qui cherchent à apprivoiser ou bien à dompter institutions, ce sont des gens normalement qui eux-mêmes ne connaissent même pas la force et donc pilier à Mboka. Yango zomo na bazobuka, yango nde bazobuka wana ba cour constitutionnelle donc tout est devenu maintenant préfabriqué. Zambé a pas molabino, tozana mula ya sika. Zambé a pe sabino o bozako luka na vie, o bazako luka na bosolo. Mais du reste nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là et nous vivons et Christ nous tient à la main. Et nous croyons que Moula Oya Sika Tokomona Makambu est belé parce que Dieu fait chaque chose bon à son temps. Donc, Nzambe Apamola Bino, Nakansi Tokutani Naba, émission Nabiso, Tokoluka, Toluka, éclairer peuple parce que Mboka Wana il faut qu'Africain Tokotani cité. Donc, Amia État, c'est comme ça. Donc, nous allons arriver à payer. Hein? Et donc, les gens applaudissent des hommes. Les gens remplacent Amia Mboka Nabatu. Et vous allez payer cher. On vous avait dit hier. Le pays ne se fonctionne pas avec un homme fort. Ça ne se fait pas. Un homme fort, Bozobel Telbatuma Boko, Lobi c'était Ngobila aujourd'hui. On dit bon, Ngobila il n'est pas bon. Après c'est Kabouya, après ça sera pas Kabouya. Jamar Kaboun. Non, jamais. Un pays là où on glorifie des hommes. Vous allez manger les fruits de votre. Donc je sais pas. Vous allez à la fin des comptes parce que l'homme crée des institutions. Attends, Zambé, Absalagi Moutou, Alingagi Moutou, Asalelo, Moneti Société, Yena Banyama, Banzete. Donc Dieu aime que l'homme se représente sous forme d'organisation continuelle. Mais on est dans des théories à vie, là où les hommes veulent se présenter comme il s'agit d'un homme fort. Montomoko Makasi, bon, Yende, bon, Motunde, Wana, dans le système de films de Rambo,
Là, on voit des hommes donc forts et qui sautent et qui fait ceci. Et voilà, on tombe dans l'idolâtrie plutôt. Euh, donc, ozomona donc, c'est vraiment donc, biloko moko nzambe akebisi biso mingi. Otie likia na moto, ozali neti moto oyo, nzambe comparé yango na malédiction. Et c'est pas pour rien. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Nous cherchons des hommes forts pendant que il faut avoir des communautés fortes, des institutions fortes, avoir comment dire, des villages forts, des provinces fortes. Pas des hommes qui sont là et voilà, en bas là-bas, tu es ceux qui va croire en quoi ils croient. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous voir encore très bientôt et bye for now. Donc, passez cette année avec beaucoup de grâce. Que Dieu vraiment vous fasse du bien. Nous allons nous voir très bientôt car Dieu est encore sur son trône. Aussi longtemps qu'il règne, sa grâce nous suffit. Merci.